Oyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. La makamomisa boni bomi pengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Basi makamomi ya mapepo na biso batu mwindu. Kasi tango yiboya. Bakosepela na biso kaka. 100 ans ekomota makambo elele. 8 octobre 2022, 8 octobre 2023, Balandi Amenga Makimbango Télévision, Kolala, Kolamuka, Ezali, Esengo Mingi, Radio Télévision, Kimbongisto Mongongo ya papa, Awa Nakati Yamboka, Fete Solo Bongo, Basanza Zominami Bale Uta Yango explique ko fungwa ma Boka Brazzaville ezali na biso esengo mingi yakoyi babino solo bongo ebele butu moi na confiance pe fidélité oyo boko pesa kana biso mikolo nyonso kolandaka ba elema oyo tokomemelaka bino butu na moi ndenga ka tokolobaka ozwili baku solo ya kukuta na biso na banzela ya ba elema na biso sala geste ya bolingo s'abonner pe partager ndena bongo tokotika bino solo boyeba na ko bénéficier na ba image kitoko oyo ratel ki asala ki na mwa mokuse réception pona ko kanisa mokolo yango ko pesa yango esengo oyo mongongo ya papa ekota ki solo bongo na bandako ya bana tata molimo santu elongo na bino Balandi Amenga Makimbango Télévision to sikala wana pe to bénéficier na ba image ndenge kani menga Makimbango pe azala ki solo bongo invité na dîner wana matondo mingi accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur, joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Demandons la prière à notre présidente de M2SK, s'il vous plaît. Tobondela. Na bolingo na bino basato okombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Lolo ezali mokolo na yo. Oyo pemaki bisika nyonso bayeba nzimeli yo bakokota na ndako moko na kokumisa pe kosanjula yo. Kasi yenga mwa lolo epai na biso emonani lisusu likamwa mibale oyo yo tata molimo santu olakisaki bolingo na yo na 5 mois ofungolaki biso télévision et radio. Papa mokolo mwa lolo yango ekokisi mobu mobimba yango na papa Simon Kimbangu Kiangani biso toye tosangani mpona kosepela na musala oyo salaki biso pendant 5 mois natina na rater ki papa toujours eloko kolia toujours akomela tokoseka tokosaka na toujours na kati na kombo na yo au moins na kati bandako na biso toyo kama yo le barabiso na kati bandako na biso au kombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santu amen. Je vous remercie d'avoir honoré à notre invitation. Je vous rappelle que la quintessence de notre venue ici est de souhaiter un joyeux anniversaire pour ces 12 mois, donc une année d'existence. Madame, Monsieur, je vous informe que cela n'est qu'un petit symbole. Pour nous, une année d'existence. Alors, la grande fête est réservée pour nos 5 ans. Bien le bonsoir à vous encore. Je vous remercie et bon appétit à vous. Merci. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur, joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire.
accepter de bon cœur nos les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur nos les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur nos les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur nos les plus sincères. Joyeux anniversaire. Je suis là pour ça. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. J'immortalise Joyeux anniversaire, accepter de bon toyangani na mokolo mwa lelo elakisi krateki ekokisi mvula moko depuis ke tata Simoni Kibangu Kiangani afungolaki baporte ya krateki awa na Brazzaville elongo na Et papa là, joyeux anniversaire. Les plus sincères. Joyeux anniversaire, acceptez de bon. Le grand comédien d'Afrique en 2015 avec le meilleur comédien d'Afrique. Ayebani partout. Et cette école comme on a fortuné.
Fortuné. Fortuné. Fortuné. Papa Fortuné à vous. Waouh. Mesdames, Messieurs, votre humble serviteur est Fortuné Bateza. Pour ceux qui se posent la question de savoir, le monsieur là, il est qui, il est d'où? La personne qui m'a demandé une fronté à Lomé, au Togo, qui m'a vu jouer, parce que je na manière na bango. Après, le mais moteur à ça, il a gagné. Bafouya, jusqu'à ce que, bah, témoignage, que, ah, moteur à ça, il a gagné, Mayankamba. Bon. Ça dépend, parce que je vais faire Mayankamba, mais je vais bango kapé. Mayankamba est 5 kapé aux Alana. Nami Beko, Nabolingo, Namisala. Pour ces une année de Ratelki, mesdames, messieurs, je vais vous faire un petit cadeau quand même. C'est un poème que vous allez découvrir bientôt. Certains ont déjà découvert. Les gens de la Ratelki. Ça demande de faire silence parce que ça n'a pas besoin de... Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'accompagnement. Au commencement était le noir. Et puis Dieu, par son pouvoir, crée le continent noir. L'Afrique où il place l'homme noir. Je suis d'Afrique et je suis noir. Un soir, assis dans mon vieux manoir, j'ai lancé un regard noir sur ce texte, le code noir. Ce texte qui avait passé sur les Africains sa main noire en nous traitant de bêtes noires. Plongé dans le désespoir, je ne voulais pas croire à de telles idées noires, car il paraît que quand tout est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais un soir, j'ai appris une incroyable histoire, l'histoire de Kimbangu Simon. Croyez-moi, ce n'est pas un roman de Raymond ni même Edmond qui m'aurait raconté des boniments, car je sais que quand on ment, il y a un châtiment, même si Dieu par moments est clément. L'histoire de Kimbangu Simon que j'ai appris de ma maman, qui elle l'a appris de sa maman, ma grande maman, qui elle avait vu Kimbangu Simon. Après te l'avoir raconté patiemment, si tes sens te disent que je mens, c'est que tu n'as pas de sentiment ou que tu n'es pas intelligent tout simplement. Le 6 avril 1921, dans le petit village d'un Kamba, Kimbangu Simon guérit miraculeusement une jeune maman qui souffrait atrocement. De cette histoire, naturellement, ce fut le commencement. Et incroyablement, sans le vouloir, dans les couloirs de l'histoire, par son divin pouvoir, venait d'entrer un noir qui nous fit voir qu'on pouvait croire en l'espoir et nous faire valoir, nous, hommes noirs. Il a ressuscité les morts, il nous a libérés des remords, il nous a mis avec Dieu en accord, mais les hommes lui ont causé du tort parce qu'avec lui, ils n'étaient pas d'accord. Le libérateur, notre Seigneur, celui qui enlève nos peurs, nos pleurs, nos malheurs, il nous apporte le bonheur et la bonne humeur. Eskaka, Simbangu, Kimbangu, Simon. Batata, bamama, oezali te lisapo, kasili solo, yaso lo. Tozala na bolingo, bomoko, pe bomoko. Atako, bamisusu bazali ko, bukamibe ko, nanko, e yonko lo, kuna na likolo, kolo kisolo kele, luke lo. Basengi remix. Quand j'arrive à Kinshasa, Festival Toseka, Festival international d'humour, c'est là que j'ai fait la connaissance en 2012 des Gou, des Digbe, des Boiri, tous les gens avec qui aujourd'hui on tourne. Ce jour-là, j'ai rencontré une très belle femme. À Kinshasa, vous savez qu'il y a des belles femmes à Kinshasa. Bon, à l'époque, célibataire, hein, donc j'ai le droit de draguer, de voir si je peux avoir une femme de vie et tout. Alors, je l'invite, elle arrive chez moi, à l'hôtel, bien sûr. Elle arrive, j'ai mis des espoirs. Je me suis dit, oh Penza, quand tu la vois, tu dis Penza, oh Penza, maman, quoi. Oh, Balaksara, nama bota, tout ça là. Oh, Fakia, bete la ganzembo. Mais, elle est venue, elle s'est assise. Je me suis dit, bon, on va faire connaissance. Elle s'est assise, après on commence un peu à discuter. Je lui dis, excusez-moi.
Bah, moi, c'est Fortuné, et tu n'as pas fait connaissance. Et vous êtes de quel signe d'horoscope? Elle a fait, hein? Vous êtes de quel signe d'horoscope? Hein? Je suis de l'Équateur. Ben, merci, mais ça arrive. Je vais terminer par celle-là. Il n'y a pas que Kinshasa, il y a aussi Brazzaville. Oui, Bakongo, je suis de Bakongo, le quartier de la Sape, le quartier de tout. Mourir sans voir Paris est un péché. Mais, Tango, j'ai abordé une fille à Bakongo, à la kermesse, il y avait du bruit, on ne pouvait pas causer comme ça. On s'est fait des textos, numéro de téléphone par texto. Elle arrive à la maison, elle entre et tout. Jolie fille, quoi. Elle arrive, fille de Bakongo, hein. Elle arrive et s'assoit sur le canapé. Et là, je lui dis, vous prenez quelque chose, quoi? Elle fait, n'importe. Je dis, bon, j'ai allumé la télé. Je dis, vous regardez quoi? Canal+, Novella, tout ce que vous voulez. Je mets quoi? N'importe. Je dis, bon, je sors, je vous prends une bouteille de jus, une bouteille de bière. J'ai dit, je vais à côté, je vous apporte quoi? N'importe. J'ai dit, non, peut-être que c'est le français qui ne comprend pas bien. Je lui dis, bon, il faut que je lui parle en tchèque. Hein? Vous comprenez le tchèque et tout. Je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Dernière question. Tu fais quoi dans la vie? N'importe. Je dis, bon, il faut que je lui parle en tchèque. Merci, merci, merci. Bon anniversaire. Mbote na yo. Mbote maman journaliste. Maman journaliste okoki ko se présenter. Merci kombo na ngai maman Falon Timansiemi. Nazali chrétien kimbangiste. Nazali mwana ya chorale de dirigeants moyembi na kati ya chorale de dirigeants. Pe nazali moko ya bapandi sango, nazali chef de service kuna mboka ya Kinshasa. Matondo mingi maman journaliste. Tomoni ona pourquoi moi lelo na kati ya ba loko ya Rateliki Brazzaville. Oye ko sala exactement nini? Solo maman journaliste ezali esengo mingi ko se retrouver na mokolo malelo na ba bâtiment ya Rateliki. Natina mosusu te natina ya ko tombela mbotama elamu na Ratelki oyebi que tango tata molimo santu akati bandimi nyonso bakokaki koya te. Alors ebele bandimi batikalaki tango mwana botamaki solo bongo tozalaki te. Kasi lelo oyo mwana ngulumi ti akomi na ina nezali na biso esengo mingi biso bande kwa Kinshasa o tozangaki mobembo ya papa tango Ratelki fongwamaki kasi tokoki bongo ko assister tango Ratelki kokisi ina nezali esengo mingi pona biso. Merci beaucoup maman journaliste. Naba oyo bazokolanda biso bisika nyonso bazali. Okoki oyebisa bango nini? Ratelki ezali mongongo ya papa. Tango papa azwi solo ayoki souci ete bana na ye ya Brazzaville bazali koyoka mongongo na ete sika nyonso bango bazwami ete azwi makanisi lelo tokomi na Ratelki pona nini tokende koluka ba chaîne mosusu. Ratelki ezali wana ya biso moko. Ezali na ba émission ebele na kati oyo pona ezali malamu pona biso ba jeune ezali ko édifier biso mate ya ba mama na kati kuna ezali pona ko sungana et puis ba temps ya prière pe ba méditation yo ezali mwana etata kimbangu. Ratelki ezali wana kaso ezali tamsusu ko lekisa ngonga na yo to pe ko bungisa molimo na ba chaîne mosusu si Ratelki yango yo esika wapi to ko nouer n'est-ce pas lien spirituel na biso na tata molimo santo. Matondo mingi maman journaliste oko souhaiter ba meilleur venant to ba joyeux anniversaire no epai ya banani. Solo ya liboso bongo ba joyeux anniversaire na biso ebelemi kuna na mboka Yerusalemi ya sika epai ya tata Nzambe akoko tala esengo ya biso bana na ye awo mboka ya Brazzaville ndenge to lolenge kani tozali ko sepela na bambula tukumi bale ya Ratelki na ba conseiller direct pe balongani ya ba papa na biso et puis na ba pandi sango nyonso ya mokili mobimba pe na banzimi ya Congo Brazzaville ete Ratelki tokokisi inane ezali likambo ya kitoko mingi to pesa maboko po ete tokoba lisusu na bambula ezali koya. Matondi mingi maman. Nous les plus sincères de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur.